Bonjour, 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 bonjour. Vous avez vraiment aimé les ya chaîne Nabiso tout le toujours. Hein? La Reine Zinga TV, la Reine Zinga TV, walobi, et pas la patronne, maman la Reine Zinga, walobi, maman Boboto, maman, oh vraiment, aïba, kozala na banaï. Et puis merci vraiment, mingi, maman la Reine Zinga, la patronne, talara rayo, hein? Alors, toutefois, merci. Nanengo pesa ranga espace, ya ko beta masolo na kati ya chaîne na yo la Reine Zinga TV. Et puis tout comme si nzambe parce que yene muta zali mokonzi yene muta sala ka grâce et puis muta pesa ka souffle de vie pour bomona kanga vraiment toujours na kati la Reine Zinga et pas la patronne ya oya zalaka maman Boboto. Vraiment merci. Et puis pour to banda to pesa ka mbote na sponsor officiel hein na kombo ya Papa Alpha hein Nizi hein babi Papa Alpha Nizi babi Papa Alpha Nizi hein yene balobi na kati ya France mutakangi masolo pena sponsor officiel ya maman la patronne la Reine Zinga. Pourquoi pas na Papa Philo mon pépé hein Papa Philo mon pépé yonde makambo et puis balobi na ba chanson qui toko vraiment Papa Philo mon pépé pesa ça et puis to pesi sous mote na biso ane izalaka toujours hein na papa Kumba hein papa Maku, pardon, Papa Maku, Mavinga, hein, 007, Papa Maku, Mavinga 007, Balobi, hein, Papa Maku, Mavinga 007, Babi James Bond, car yene makam, Papa James Bond, Papa Maku, Mavinga 007, James Bond, vraiment, merci Nayo, Nakata la Reine Zinga, perso Zali Penda, et ça bien, car nenge, ezalaka kaka toujours, Papa Nanga, vraiment merci naningi bozo soutenir toujours la Reine Zinga na kati ya chaîne na ye hein esika ba news ya kitoko ezali toujours merci bandeko nanga j'espère boza ebele mpona kolanda biso lelo tozobetela bino lisolo na biso continuité ya troisième partie mais tozo banda sikoyo place tosukaki mpo tosolola na bino susu mwa moke lelo bandeko mama na biso sango yaki et puis ba famille na ye bamonaki mama na biso akufaki bandeko salaki pasi mingi na famille komona mwasi ya mutu oyo alingaki mingi atiki ye lelo na bana misato atiki na bana mibale oyo babota na ye atiki yesu na mwana moko oyo aboti na camarade na ye bandeko pesaki pasi na tous les deux familles et puis baboyaki na ko-informer papa na biso parce que ye ayaki te atikalaki na ndenge akomaki kosala bacrise akomaki kosumba na bilamba akomaki kosuba na bilamba ebanda osala vraiment bien te bandeko pardon tous les deux familles chaque jour bakutana mpo basala réunion basolola bakutanaki basali réunion ndenge nini bakoki kosala programme ya matanga et puis ndenge bakoki koinformer papa na biso mais bandeko nanga tellement nzambe atikaka baoyo ye te nzambe azalaka toujours penepene na bana na ye papa na biso ayakozwa makasi atelemaki azwi mwana na ye oyo ya mwasi malgré tout aza mwana mwasi na ye baboti na camarade ne azoconsidere ka toujours mwana na ye azwaki ye bakisala test bango mibale bazongi na ndako apesi bango jour ya rendez-vous oyo bakozonga mpo baota baresultat mais papa malgré tout nyonso wana azosala me bainformaki ete keno mwasi na ye esi atiki mokili papa na biso azongeli vie normale avandi na bana baoseka babeta masolo mais toutefois malgré tout bazoseka babeta masolo azalaki ye moko soki avandi fo araisonne na mwasi na ye soki ameki oraisonne alinga bandolela omona bana bakomosekisa ye mpo papa asalaki ye abosana makambo nyonso tu wana oyo ezokomela ye jour ya rendez-vous papa na biso azwi la fille bakei hôpital akomi wana docteur abandi opesa baconseil bino boyebi makambo wana ata oza no nango te ata oza nango ezalaka toujours façon kaka bakoloba na yo bino boyebi mopesi baconseil apesi conseil
abisi nzamba sunga yo. Donc papa qui abisi nzamba sunga yo, et ben ici vraiment papa. Ah, nzamba sunga nga enge lobani. Docteur remonte ici ba réalité abino mon mokili o fo botambola. Et puis mokili o fo e ba nani o koza ne pembe na yo. Et puis fo e ba pe mwasi ni o yo ko vani na ndako. Kozora na obizoza te papa. Parce que mwasi o yo bali to lingo bala. Faut que les canins na test. Oui baka. Ce qui a bien to za mabe. Abi docteur na yebi nyoso zoloba. Yebi sanga na besoin na yeba. Eza nini naza na sida? Mwana aza na sida? Docteur Abini. Papa. Oza nzambe. Nzambe na yo alingi yo. On a sida te. La fille pas on a sida te. Papa tie moto na se. Abengi mwana ye, amemi mwana papa leli. Bani onanga epesaki pasi kotala ndenge mwa mobala olela na kati ya hôpital. Docteur abandi consoler lisusu. Docteur a calmé abisi non, zala makasi. Merci docteur, merci. Papa bimaki vraiment na ba souci malgré tout azana maladie mais abimi na ba souci parce que attaque moi si oyo oya balaka moi si na ye oya ndo betela tolo à chaque fois moi si na ye oya ndo lobela et pas ya bato mais lelo moi si na ye azana sida ana comment à cause ya camarade na ye ozaki camarade na ye pour moi oya kana ndaku na ye azala zala te awasala nyonso menzoka na sima na ye camarade a no chuba mbeli na mokongo camarade a komi akobima na mwasi na ye na ndenge bakomi na place lelo bakomi nde camarade apesi mwasi na ye sida mais camarade yango tozoloba aza lisusu te ye mpe aza na morgue bazoyeba ndeni bazoluka ndenge bakobimisa ebembe mpo bakunda ye papa azongi ndako ntango oya na nzela azomiloba ye moko na nzela boyebi soki moto aza baproblème abanda akomiloba ye moko papa ntango akomi na ndako ayambi bana ye baoseka na bana ka ndenge ezalaka balingaki mpe bana bayeba nouvelle na ye te bana bayebaki no papa abimaki papa abengi bandeko na mibali na papa na bango abino lobi na ozala wana tomeka kosola na bino parce que nakutaki déjà kozwa ba résultat na nga mais na oyana tosola bato nini eza ndenge na bino na ozala wana nga moko na meko expliquer bino o nini leki elekaki après lobi nango papa bongami azwi mwana mwasi akomi vraiment kolinga siko mwana na makasi alatisi ye très bien atikeli bandeko na ye wana moi quelque chose abi bon ça va nakena mpa na biso nazoya babasi papa vraiment problème eza te papa papa akena mwana ye ya mwasi bakomi mpa na bango akoti ase neti bon boyebika ndenge ezala se comme si problème moko eza lorsque bacomprendre moto oyo acomprendre ke mwasi na ye akufi to nde bamino totala na réaction na ye soki eza nini avandisiaki famille na ye babandi osolola bami expliquer bango abino omoni na hôpital bapesinga baconseil tala mais na minute nazo apprendre bino nouvelle moko ni nouvelle neti nini abino bozelaka boluka nouvelle koza pe ya mabe soit pe koza pe ya malamu mais bino kozaka na apprendre no nouvelle abi nouvelle nazo apprendre bino na minute ezaki nasa na sida te la fille mwana nga personne sida te biso mibali toza normal eloko moko eza te docteur akebisinga apesinga baconseil mais ezaka na eloko moko nde esalanga mpasi komona lelo mwasi na nga aza na maladi oyo camarade na nga akufi nango epuis mwasi na nga azoloba te aza toujours na koma ezosala bien te nazolinga mpe te ke mwana ayeba ke non
moye kaka te na bandeko na lingi te bayebaki mama na bango aza na koma ekosala vraiment bien te mamoko bon bandeko ni batie mutu na se abino soki bino mpo bolata mawa oyo nga naza nango ezaki bopesanga su mpasi bino fo bopesanga courage bopesanga makasi nalongola susi oyo mpo nayebi ke nzambe osonga kaka nzambe osala aosala grâce akobika mpe na maladi wana akozonga ne normal aza mwasi oyo nalingaka mingi nga te naboyaki ye epe nga te nasalaki ye mabe deja nalimbisaki ye mwasi nanga aza mama bana na ngai nakoki jamais kobosanaka ye naozalaka toujours pembeni na ye parceke ye nde mutu akoma kopesa nga kimia na ndako ntango tozalaka na ye ye nde mutu akoma ye camarade na nga akoma ye vraiment nyonso yanga me nakolinga nakuta na baboti na ye tomeka mpe kosolola mpona madame na nga parceke tosala vraiment tout madame na nga arétabli parceke nayoki posa mwasi na nga surtout ntango namoni mwana na nga mpe aza na ye bien aza mwana na nga na obwaka ye te abotami libumu moko na bana na nga baza bandeko aza yanga esi ok ça va c'est pas mal na ndenge moko comprendre ozwi mpe likanisi ya koluka su famille ya mwasi na yo bosolola ekozala bien to chaque jour tokutana biso nyonso en famille toyebaka ndenge nini tomeka kosolola na makambo yango ndenge elekaki ebi ok ça va bon nga nazongi nasika ya bana na ese wana omela te ça va papa pe ozonga bandeko mpe batikali esala vraiment mpasi na famille ya papa bazomona te babandi oloba sikoyo ndenge nini parceke ye akomi sikoyo na posa ya mwasi na ye ye vraiment motema ekomi otinda ye ke non azongela kaka mwasi na ye malgré tout mais nde aza na maladi wana aza na koma ayebi ke nzambe osonga ke non mwasi na ye akobika na maladi wana mwasi na ye akoma bien ye vraiment atie vraiment kondima nyonso tu na makambo oyo eleki 2 semaines bayokutana en famille ya papa famille ya mama bakutani bango nyonso bavandi esika moko babandi kosolola abete mpe famille ya mwasi na ye ndenge akendaki na hôpital ndenge mpe bavisite epesi ya ye na mwana ya ye mwasi eza nango normal mama nyonso normal bino sikoyo nakomi na posa nasala quelque chose mpona mwasi na nga parceke aza mwasi oyo nabalaki aza mama bana na ngai je vais faire tout azala vraiment bien nzambe akosunga ye epuis nayebika ozonga bien estce moye kozala tokende kotala ye naza na posa namonaka ye ata na misu na nga parceke nazomona absence ya eloko moko eza kati na nga absence ya eloko wana eza nde mwasi na nga oyo nabala mama bana na ngai jiditi na nga nalingaka mingi na motema jiditi na nga oyo nalobaki na osala ye mabe te oyo nalobaki un jour na otika kobosana te eloko ekabola nga ne ezaka liwa boyebi place na bana na jiditi boyebi ndenge jiditi abanda olakisa nga bolingo ndenge nga pene olakisa bolingo boyebi nde tovandaka en famille tosika na jiditi camarade na nga nde moto ayotiaki ayekotia désordre na bolingo na nga na jiditi nayebi te soki aenviyaki nini nayebi te soki akomprenaka ke nde tozalaka bien na jiditi asala tout po asépare biso séparation moko eveza ata ya ndenge mosusu mais séparation opesa mwasi na nga maladi ya pasi oh mon dieu eyebi kosunga kaka kondima na nga ekobikisa mwasi na nga esika azali kondima na nga mwasi na nga aoza toujours penepene na nga nabosa deja nyonso eleki mpona mwasi na nga naomona wana susu te me naotala bolingo oyo tozala nango biso mibale na bana na biso famille ya mwasi evandi calme bakomi triste osenti ke tout le monde stressé na maloba mobali na bango azoloba papa bokilo atie motu na se père moko abisi bon non
boza makasi na yebi ke esala bino pe pasi. Mwasi nanga oza toujours mwasi nanga. Oza toujours mama bana na ngai. Bapisi papa bokilo na bisi na yebi. Bokilo nanga na yebi très bien. Mais kotala ozo sentir na yebi. Na yebi ke kozala musika na muto oyo lingaki mingi. Ozo mona ye lisusu te. Ozo yoka ye lisusu te. Na yebi ke esala pasi. Nazo yeba souci oza nango. Nazo comprendre nyonso tu ndenge ozo yoka. Nazo sentir. Zala mobali. Nde mobali nyonso to azala mobali. Continue toujours kozala bien na bana na yo. Continue toujours kosunga bana na yo. Continue toujours ba conseil opesaka bana. Tangisa bana ndenge olinga toujours bana batanga. Bana nyonso misato baza bana na yo. Abi oui papa, je sais très bien baza bana nga. Na wangani bango te. Baza toujours nanga na mwasi nanga pembeni moko. Na otika pe ozola mwasi nanga mombanda te. Na otika pe olingele ata mwasi moko te. Malgré tout mabe na yasalaki nga. Mabe na osala mwasi na mabe te. Parce que eza oto laka nanga na ye. Eza oto lobaka biso mibale na mwasi nanga. Eza ona loba yango à chaque fois na vandi. Natala mabe mwasi nanga te. Mais natala kape bolamu mwasi nanga zalaka kosala epa nanga. Ndio ngai nazo talaka toujours. Yango bozo mona nazo za toujours na bolingo mwasi nanga. Nazo linga te nazala musika na madame nanga. Na ozalaka toujours pene na madame nanga. Parce que aza mwasi na linga mingi. Puis na continuer toujours kolinga ye. Kilo abina yebi. Nyonso zo loba to yebi. To bosani eloko moko te o biso to ko bosana. Concernant yo na mwasi na yo, to yebi nyonso. Mais ya mutu ezali. Zala makasi. Zala ndenge mobali nyonso to azalaka. Soki likambo yeba pesi message. Ndenge ramasaka ngo. Eko sala opasi. Mais etino na mabeti. Nzambe apesaka. Nzambe pe azwaka. Abi papa, par là on prendre nga nini. Abi zela na osilisa. Jidit sasaki mwasi na yo. Obalaki ye, otikala ata na nyongo moko te. Nyonso tosengaka opesaka. Osalelaka na ngai papa bokilo na yo, o nasengaka yo osalaka ngo pe. Na mona koyedaka bandeko ya Jidit. Oza na motema wana. Otikala ata jour moko te toyoka osali ye mabe to obeti ye. Totikala komona ngo te. Oza bokilo tolingaki mingi na famille na biso. Oza pe bokilo to continue toujours kolingaka yo. To changer ba parole na biso te pa na yo. Mais oto nto yebisa yo siko ozala mobali. Ndenge mobali azalaka soki ba pesi ye message. Jidit ozoloba ozala ne pembeni moko. Okotikala soki ozala ne pembeni moko te. Jidit akufaki na minito aza na mort to boya koyebisa yo parce que totaki état de santé na yo ezalaki bien te. Mais to informer yo ezalaki te. Wana biso bandolela. Agangaki abandolela. Papa leli makasi abi Jidit. Pona nini osalinga boye. Malgré tout mabe oyo salaki nga nazalaki toujours pene na yo. Jidit oza mukwa na nga. Jidit ozalaki musuni ya musuni na nga Jidit. Jidit ozalaki suki ya suki na nga. Jidit ozalaki nyonso ya nga Jidit. Jidit ozalaki nzoto na nga. Tala ofuti nga Jidit. Otali bana te. Jidit naboyaki yo te. Na ninge nazane mwa distance muke na yo. Tala lelo Jidit place okomisi nga. Na kobosana ka te bébé. Na omonaka toujours oza pene na nga. Bakomo kalime wana. Et ça là est vraiment bien te bandeko.
epesaki pasi famille mobimba bande kolela na minute oyo tozoloba na bino tosuki a mpona lisolo na biso 5e épisode ne fin suite ekozala wana toyeba ndenge nini basalaki programme ya matanga epuis esukaka ndenge nini papa na biso eske abalaki to abalaki te tokoyeba ngo na 5e partie. Merci vraiment na baunion surtout bolandaka nga na kati ya La Reine Nzinga TV par la patronne vraiment maman La Reine Nzinga TV et puis merci na bino union surtout vraiment o bozalaka wana mpona kotalaka biso. Numéro de téléphone eza wana oyo nyonso bozana mposa baconseil et puis bozana mposa babeta lisolo bo contacter biso na numéro de téléphone wana et puis bokomelaka biso ekozala bien napesaka toujours ka merci na baye nyonso oyo basponsorzaka vraiment La Reine Nzinga lokola sponsor officiel Papa Alpha Miezi Papa Alpha Miezi babiye nde makambo sponsor officiel mwana France ya tongo mutakanga vraiment masolo na kati ya La Reine Nzinga pourquoi pas na Papa Philo Mopepe balobi vraiment ba oyo basutaka toujours La Reine Nzinga pourquoi pas na Papa Maku Mavinga 007 James Bond balobi Papa Maku Mavinga 007 balobi James Bond yende makambo toujours bato bazo soutenir La Reine Nzinga tala kaka compte na ngai toni na mona ba héros mikolo na 3 personnes atangi bazo toni ça toujours ba héros na lembi mais mbongo babayaka ngo te na kozwaka toujours parce que nazo mérité na mosana nga merci na baye nyonso surtout bosepelaka mpe na ngai seka Cédric vraiment merci nzamba pambola bino tokutana bino susu na 5e épisode wana eza suite et fin bozala vraiment ebele mpona koyoka lisolo na biso na bokebi nyonso surtout merci na baboni nyonso surtout ya La Reine Nzinga TV bocontinue toujours kolike mpe s'abonner toujours bo partager balien na biso ekozala bien merci bye bye nzambe akoba toujours na kobomba biso nyonso surtout abatela biso merci na mama la patronne na La Reine Nzinga tokutani mbala nsima lisusu na kati ya La Reine Nzinga TV au revoir bye bye.